mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokutana kosola masolo bayimboka kosola masolo bakongolais mikolo nyonso ekoleka tozana basango mawa ndenge bandeko na biso bakokufa kuna na est du pays Beni, Goma, Bukavu, Butembo bandeko bakokwea po ete balobi na MONUSCO ezala lisusu na mabele na biso te tokufe mingi bino musani boyo kosaka na mabele na biso toza elongo na bayo bakufi na pe oyo batikali iyo tolingi solution pona mboka na biso Congo kimia ekota tolingi batu bakufa susu ndenge ezalaka kala mais lelo bokolanda na bokuse moi émission toyo kosala toyambaka papa Aulenga o alobaka mokile kokufa na 2017 toyambaka ye papa wana alobaka il faut ba changer ba armoire ya mboka na biso Congo mususu pa yaka alobi te ngande nazali représentateur Jésus qui na mabele ba koko oyo tozela ka eti lelo mais c'est le prophète soso la na biso tokozela yo pesa ya nona yo ne etando ikeba landa makambango loba kozela représentant légal ya Yesu Masia na Congo ti lelo bande okenda tozela ka yo lelo oyo to yambeli bino prophétesse Jolie Pembe azali prophétesse il y a mission pour la restauration des nations au temps favorable yepe albité ngala kotika ya simate depuis 1986 nzamba atalisaka ngai pomboka na biso ebonga ekende liboso il faut to sala boyi aleka na baitando ikenda ba radio bolanda ye lelo albité il faut na ya na magazine to komo wapi na loba na ebidisi na beti mo libako na kombo na na tangi kombo na yo ko pesa ba téléspectateur ba bolanda biso sikoyo kombo na yo na bokuse tango songa na bosa ni mo moke non lobi malam Jolie Mpembe bomon. OK prophétesse Jolie Pembe tolingi toyeba message nini ozana ngopo na mboka na biso Congo et puis nini etindi yo na tanga oyo batu bakufi na Kinshasa awa 51 personnes mai na bandako ekweli bandeko kuna na beni bandeko bakufa na tanga oyo nini etindi yo obima na magazine to komo wapi po pesa message oyo nzambe atia kati na yo et puis expliquer biso bien tant que le mabe message yango zongo depuis mbula nini obanda pe kozana nini po bimisa na miso bato nyonso. Merci beaucoup pour la parole Teko Didier. En tout cas Nzambe akumisama message toza nango depuis 1986 nazalaki na 3e secondaire très jeune. Alors à l'époque nazaki déjà chrétienne hein, na bonzambe mais il faut dire que nazaki pe na mentor te nazaki na église te oyo ya obisika kokola mais nazaki déjà chrétienne na yambaki Yesu comme Seigneur et Sauveur nazaki kotanga na école à lycée Docteur Chaumba le lycée Monseigneur Chaumba. Alors tant que la bande collectionnait makambo kana biso je n'avais pas compris ça à l'époque comme je le dis bien langage on a ko comprendre nazaki mukena sur le plan spirituel ezaki mingi basonge nkola za olobelanga na basonge mutoko limbolanga azalaki te. Alors ezako troublenga nzamba zotalisanga ke mboka na biso ekobeba mboka ekokufa tokoza isu na maite tokoza isu na courante donc souffrance dans ba domaine nyonso ya vie ya une nation vraiment ekokufa pe kobeba. Alors alakisa kinga pa talisa kinga ke mais espoir ezali ekozong makambo ekobonga et puis ekoza isu kitoko koleka ndenge zaka liboso. Alors nazali ko comprendre te mais ça ko troublenga je pouvais faire un tel songe pendant une semaine naza troublé nazo comprendre te na autre signification. Alors c'est plus tard Nzambe a permetaki kena bimalibana mboka ndesi kwa banda ko pesanga ba détail ayi ko fongolelanga penaki ko comprendre message wana Nzambe ndeko Didier outi ko lobali kambo komona ba calamité otozomona ba élément ya nature ko se déchaîner bambula ezo boma batu ba mur ko kweya na beni kuna batu basili ba congolais na je crois que na 2023 bazako na 2003 plutôt bazako loba que bato bakufi ka côté ya est kuna pona nini eloko wana esali biso pasi
toza koleka toleka liboso na ba média, même si c'est pour la première fois lelo que toleki na magazine na biso tokomi wapi ezamba liboso ya solo. Pourquoi lelo, pourquoi pe sengeli toleka, parce que pasi eleki makasi. Okotala ke Congo na bozui toza nango, na nyonso toza nango, toki ko vivre tozo vivre lelo te. Et nkolo apesa biso mission alobi atindi ali ko restaurer Congo. Angi ko restaurer ba Congolais. Apona Congo mboka Congo ndenga pona ki Israël. Apona mboka oyo pour que ezala mwana ya mboto mwana nsomi ya ba nation, donc leader ya ba nation. Ndenge lelo tozo mona ko les États-Unis ekoma makasi nzamba bongisa ke Congo comme un grand centre ya ba décision, Congo ekoka kokamba, ekoka donc kokamba nandenga bien kozala la lumière, une lumière pour na ba nation nyos. Alors mais kotala ke Congolais lelo a perdre espoir nyos. Le Congolais aza son espoir te. Batuba kolela passe partout. Pourquoi? Parce que espoir ezate. Yango biso toye que non, Congolais ko perdre espoir te. Ezan espoir, donc il faut to garder espoir parce que nzamba zana sango malamu makambu ya kitoko oya bongisi pona mboka na biso. Pourvu que Congolais atosa ayoka à comprendre de quoi il s'agit. Na yiko banda ko pesa na comment? Léon azomona ba problème nyonso Congo azokoma azo souffrir, azo ba problème makasi mingi, bakambi mboka bazo détecter nanu to ba diagnostiquer penza maladie to problème te otozanango. Ya ono komona que souvent Congo tozomona bapasi, tozomona nzaleza, tozomona pauvreté. Oyebi kozanga misolo ou pauvreté, eza problème te, mais eza symptôme, il y a problème. Ezo lakisa qu'il y a un problème. Donc ce moni bobola ezali, c'est vrai. Tozo lukalela même mokonzamboka ba ki fo mboka ebima, donc ba tu faut ko bimisa bato na bobola. Mais en réalité, mutaza na pauvreté te. Pauvreté ezali kati na moto. Maintenant, mutu il faut bimisa bobola kati na parce que pauvreté eza état d'être, état d'âme ya mutu. Lolenge ya kozalela pe ya kokanisela mutu. Nde toye ko pesa sango malamu oyo ya mboka pe ko ebisa bana mboka bana nsomi ya Congo ete o tozo sapo parce que na observé en réalité makambo que s'est passé na Congo même si tozo loba Congo ba solution tozo lukelango eza o tozo pesa ngeza paracétamol na ngi ko expliquer o ebiso mutazo bela so osa la fièvre neza maladie. Fièvre est un symptôme. Et ça qu'on renseigne mutuke mutaza malade. Et ça qu'on renseigne biso que mutazo bela. Mais ça maladie te. Donc pour toi parce que maladie fièvre ana siko ko pesa poto kitisango mutao sa la fièvre ba pesa paracétamol. Paracétamol et biki sakate. Et ça ko soulager momentanément. Pour toi parce que muto ana bo soigner efficacement. Il faut pas même en hôpital pour ba sala ba test ba examen ba diagnostiquer et ça maladie ni. Même ceux qui ont malaria ou ceux qui ont infection, ceux qui ont malaria, il faut pas commettre un antipaludéen. Ou on a des psychos qui ont aucune source na likambu pensa. Au comment que avec le temps, bas symptômes yango moke kokende. Problème ya Congo est allé très profond. Mais avant tout qu'il y a un problème, na lingi ko expliquer d'abord la vision de Dieu pour namboka na biso. Nzambo azolo banabiso que abenga Congo pour être la leader ya ba nation. Nzambo azo ebisa biso boy que Congo e bengama pour que même l'armée n'abisso même ceux qui notre armée les est faible. Ils sont faibles. Mais et bengama que armée à Congo et banda même qu'on maintenir kimia na ba nation mususu. Ba banda kotinda ngona mission de batinda ka MONUSCO. C'est vrai que l'autre comme MONUSCO ou MONUC est commis faible. Au aborda ki likambo ya benya wa comment bande kokuna ya beni bazana kanda balobi que non. Pour à quoi bon batu ya Nations Unies bazalaka alors que au a quelques mètres de là bazo boma batu alors que bango bazo sale l'autre côté. Mais oh ya Congo ndingi sambaloba que eza une nation puissante armée à Congo et qu'on allait utiliser dans le monde pour na koyebana ko tia kimia. Nzambaloba na biso alobi boy. Congo bozui ya Congo tokole isamokili. Congo ekole isamokili. Moutounion s'il y aura un temps, au temps de Dieu, tant Nzamba kosala na Congo. Ngongane pe na ebi ke se koki. Akosa na Congo. Moutounion sonda kolinga koya na Congo. Moutounion sa kolinga za na ami na Congo, na Congolais.
ba congolais lo bazo seka ba congolais partout bazo seka biso partout mais na moment na ba étranger ba kolinga ke ba koma ba camarades ya ba congolais donc comme prestige ko fanda na Congo. Ça ne vient pas de moi, Nzambenda Zolo Bango. Et comme un prestige. Visa na biso na Congo. Et donc, les visas les plus recherchés, les plus prestigieux. Dans le Congo, et comme. Les autres, on a pas ibo. Donc, comme na construction moko futuriste. On connaît ça quand il s'engage que ba 80 mètres carrés. Donc des agalons mutation terrain il y a 80 mètres carrés. Abi en son temps et au bando coûté $500 000, $1 million parce que c'est tout le monde qui viendra, qui voudra venir au Congo. Mutonyo sawaya na Congo. Nzamba ni ko tombola Congo lokola nanu a tombola mboka mokote. Nzamba lobi ke to bando sala même avion na Congo. Mitu ke ko bando salema na Congo. Congo okoma na koloba un mot. Congo nda ko banda même ko defisa bamboke bele misolope ko kabela bango po babongisa mboka na bango. Bamboka na bango. On peut voir ça. Le est impossible mais c'est possible. Je vais te montrer kaka ba ressources naturelles on ko la pesa biso. Na ngolo ba d'abord ba ressources naturelles na okene nan kutu na ba minerai te ba richesse eza na sous-sol te. Na lo bakaka nan mai papa. Mai ka ko toza na ngona mboko. Nous sommes le deuxième pays au monde après le Canada. Ba o bazana mai ko donc les eaux souterraines. Les eaux souterraines les donc maïosa propre à la consommation. Toza numéro 2 après le Canada. Mais malheureusement, les autres ont mon que rien que na Kinshasa ville, Kinshasa province, et belé ba na maya ko melate. Bazana maya ko melate. Quand je regarde par exemple le Canada donc batu naye ba futa maïté. Maïda do ba futa maïa facture te ba futa moi taxe, il y a eau chaude, mais maï eza oféré pour na ba canadien nyos. Mais biso toza deuxième nation, il y a un deuxième pays où eza riche na ba eau souterraine, mais talande tozo zanga mai nkola lobi richesse na biso kutu ya liboso eza na ba minerete eza mai tanga zolo bana biso ba makambo na bandeko prophétiquement un jour nalanda na TV bona okike babi non ba mindele ba yaki awo ba ke kuna babi na banana tango batuni mesure ya mai à fleuve hein, débit ya fleuve Congo donc mai à versaka par seconde mai à fleuve Congo na banana kuna na océan Atlantique ce qui combien de mètres cubes carrés là et ça na saison sèche ou na saison de pluie et ça ka début wana mais bango ba seka ki biso abi mais bozolo banga avec fierté mais ça perte pour na bino mai ka ko yo ezo bois kama na océan si bo canaliser yango bo bandi ko exporter yango par année par an bo banda ko zwa 70 milliards de dollars kaka pona mayo mosusu nkola yebisi biso boy tant nkola zo babi non na mboka Congo bozana hydrogène ceux qui bobandi ko exploiter hydrogène chaque année ko bano pesa bino dans les plus de 200 milliards de dollars par année alors que suite aussi kaka ba pays au PEP ba pays producteur ya pétrole bango soko sangisa une époque na ebité lelo production na bango annuel eza qui estimé dans les 220 milliards de dollars alors que biso dans le Congo ceux qui tobika ba exploiter hydrogène tozana ba 400 milliards ba 400 milliards rien qu'hydrogène sans parler papa na comment on appelle mabele tozanango tambola zwa kaka mutuka wa oke kikwiti bandundi diofa okoti kikwiti kuna okoti bachika pa kuna otali mabele oketi bakisanga no ba bateau oyo na est partout ba province kuna espace tozanango soki toloni tokoleisa mokili et puis nzamba zo ebisa biso boy bambisi otolia kaneti na bamai na biso eza 3 couches jusque là bambisi neti otopeshaka a o bapeshaka na fleuve Congo babitolia ka couche liboso donc bike toko nourrir le monde ça na lobi na nuka likolona tozwa gaz eza na est tozwa pétrole eza na ba province muso ya RDC ya kozwa siko ba minerai nyonso wana do eza utopique te o nazoloba eza illusion te lokwa batu muso balobaka ke non ozo rêver en couleur papa toza na makambo ko sala belé si tozo ya pona koloba na mboka na pas ba congolais parce que Dieu nous a dit apesi biso pe ba signe pona ko certifier biso ke makambo azoloba eza vrai et puis ba signe apesa ki tomoni e kokisa eza kokokisa et je vais vous dire tant on kola lobe biso makambo ya hydrogène
Jonsu na mona na télé na suivre ni. Batu balobi que non, ba belge ba découvrir hydrogène na fleuve. Na fleuve pour na bango ba ota soki moyen ni ba oki kolongola mabanga pour ba comme ça fleuve Congo à partir ya Kinshasa ti Matadi navigable. Mais nkola sa lo bango. Eza bilembo papa. Nzamba lo baki na bane 70. Toza bato liboso te basimo Kimbango ont prophétisé sur la RDC. Basai na nzambe belé les 4 messagers de Mbinza on a bané 70. Nkola lobela ki même bango alobi que toza na ba minerai mususa on peut retrouver kaka na RDC. Nzambe alingi kosalela biso bolamu wana abinde totalela et tozongela ye. Bakalamito ba pasio toka par-ci par-là. Abib c'est parce que topesi nzambe mu Congo. Nazaki na prophétesse moko tozaki na nzamba lobi na nzela na iwana nzamba lobaki na ngate nga lobela ki oyo zoya awa na saison lokwa batu ba okufa na bambula tout ça mais nkola ça lobela nga que les éléments de la nature bien avant eko se déchaîner abi parce que sur muta tombo keli nzambe tanga kelaki mokili asaki de manière que mutu atie au-dessus de la chaîne. C'est-à-dire à créer banyama, nature et consort. Matia mutu aza likolo ya chaîne nyoso na pona ko dominer, pona ko konza. Si comme mutu lokaza likolo ya nature. Donc mutu tanga zoto sa l'homme. Quand je parle l'homme ici, je prends l'homme majuscule, donc la H majuscule. Et donc na femme inclus. Tant mutu zoto sa nzambe, nature pe zoto sai. Nyose zoto sai. Tant mutu tombo keli nzambe, alingi sukoto sa nzambe te. La nature aussi se révolte contre Moutou. C'est ça, Nayo Kakawi. Période où on a parlé beaucoup du leadership. Leadership. Mais le leadership, c'est quelque chose de très important. Et ça, quelque chose, donc, c'est un mystère. Quand on a leader, c'est-à-dire le Mokambi, Batio, le Kolo Yabatou. Donc, on a pouvoir réussir aux yeux, on a deux pouvoirs, deux capacités. C'est-à-dire que ça, la bola mon abatou, toi yako baby sabatou, comment ça batou passe. Que ça, la batou bola montant, on a un bon dirigeant, on a commis kabananzambo, on a que ça, qu'on se soumettre à bas principe en zambé. Au que ça, la batou mabe, ce qui on est que tout sans zambé, tout se fier, na sagesse na yo moko toke ko simba, bisimba simba misala molili. Alors, ko ebake leadership. Mokambi après ça ka semence na ye na bato azokamba bato bazokamba mboka na biso donc bazo pesa semence na biso na semence na bango na mboka na biso ya même na lobaka eza sujet à lelote que to votaka tout ça mi photo ke bato batozo voter bato tozo dima ton ba nommer bango ke non bakamba biso parce que bako pesa semence wana na mabelo ya biso bazo ko engager biso bazo ko engager mboka mobimba. Ce qui baza bato yokotala soki omona msusu bato ya mboka ou population tambola na lolenge moko boye tala nan bato baza na likolo yango nous disons que et même la Bible elle dit que yango na liloba na nzambe lobi boshi que mokambi na un ancien pas cause n'importe qui il faut que ta bizarre dinaye lona comme ka langage moko mingi pa bakonzi soki a osala mabe o boye na boloka na ko ba président mo te wana a vie privée na lokuta. C'est prouvé que tous exemples, le la président Tshisekedi kuna azana mutu. Soki yena mama Denise ezo simbate. Même makambo ko sim ekosala, eko simba pété. Dans un couple comme ça, c'est comme ça. Ba konse saka président de la République teto baka ba konse mutu na parcelle et autorité na ye. Vous comprenez pourquoi tant mutu lo ba te wana vie privée na ngabo simbate, je fais n'importe quoi. Non. Tanga zoto satango bango ba oto sanzambe ba osala malamu lipambole ko kitapona bango pepo na biso batunyoso soki bango ba oto sanzambe te makambo pe baby la nation comment la nature se déchaînaka yo mona Bible lobi na biso na Genèse boy tango Ève na Adam balembuma nkola constata quelque chose tanga tuni Adam répondre abiloko lembuma ko banda lelo mabele komi maudit à cause de toi. Donc, Robanda kolia la sueur de ton front. Et Robanda kobotela yo nzube. Pourquoi Moutasumuki? Comment ça se fait que Moutasumuki bato babanzamba maudit ça qui m'a bé n'a pas maudit. Maloba ke lokwa yo boyi koto sa o se soumettre na ngate. De ma belle paix et Robanda ko se soumettre na yo lisute les éléments de la nature. Donc ça pona bolam na biso nzamba lingi biso ba congolais.
À une époque, Nkolo disait à ses serviteurs, nous disait que les ana ba minerai pe bosi mususu na Congo, non to découvrir en côté. Ah bon? Nan bo découvrir. Effectivement, à partir de 2011, n'a qui découvrir des pierres précieuses. On a natanga quand on a classé. Que effectivement, ezala kate. Toyeba ke za babandi ko découvrir en après. Ngata na yoka ki ke guerre na RDC eza dû na coltan. Babi coltan na yebi angote c'est quoi? Ngana tanga ki angote na bozu ya sous-sol ya Congo. Un jour na ekota babi na coltan ba découvrir ki angosubi na 1992 na bia wana ezaki déjà na diplôme d'état. Donc batanga totanga ki angote. Donc ezaki confirmation ko tala makambo nzamba sakolo bake ezana ba minerai mususu na nous to découvrir te to komona ngo siko. Donc soko certifier que on nzamba loba pona mboka oyo ekoko kisama peza vrai. Aloba ki ke tala bilembo nazo pesa bino avant makambo ane koma tango komi pensa na porte ba chinois ebele bakoya na mboka na bino. OK, yango moni maman na kati no muke. Émission ya lelo exactement prise de contact. Ba ko le ba yeba nini oyo ko sala amana moni to sala ngo premier épisode na deuxième épisode. C'est ça. Parce que ba ko le faut comprendre au pesi vision na yo ndenge nzamba la kisa ko mboka na biso kende liboso. Oui. Mboka na mboka ndenge Bible komi makomi ekomi boyi. Na tango boyi roi boyi azalaka prophète boyi. Na ne boyi roi boyi pa renyaka arenyaka na prophète boyi. Boni biso na Congo batu nyonso bako ba prophète ezala basi bana mibal ba jeune fille na ba mikudi batu bazalaka soki na wenzi la sa musa biboyi bango nyonso biso nyonso komana nani ba prophète. Sikoyo nani oyo azali vrai prophète na ba signe okoto ko mona lelo akoloba pona mboka na biso Congo message oyo ezosala ke message oyo eza pona famille te pona libota bato te pona garçon te po akende poto te po abala te po abonga te mais pona Congo mobimba ba signe yango kozala nini? Oh oui, merci beaucoup pour la question Ndeko Didier. D'abord, prophète, on va parler d'un prophète et n'engolo bien ça makambo solo. Bambiku di batebele comme do ba faux prophète parce que kolo prophétie, prophète ou prophétie lingolo bani prophète et lingoloba, c'est lui qui parle de la part de Dieu. Donc o azoloba munoko nzambe ndazoloba. Prophétie c'est-à-dire o euté panzambe dilobe euté panzambe. Yesu ye moka loba kiango. Abike na ba dernier jour pour nous comprendre que to comme na ba dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Alors qu'il n'y aura pas de prophètes. Donc même il y a moko aloba qu'il y aura des faux prophètes. C'est-à-dire qu'il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Pour te dire qu'il ne peut pas y avoir de faux s'il n'y a pas de vrais. Donc, ils sont faux parce qu'il y a des vrais. On appelle ça exemple au mingi na sepela ko pesa ngo que na mboko na biso soko loki faux billet il y a 50 000 francs aux Zwangote. Aux Zwangote pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vrai billet, il y a 50 000 francs. Si on que ça la faux. Donc à ça il faut billet il y a 50 000 francs ba okangaye pe ba koye ba imbala moko. Mbongo est en circulation, tout le monde en côté. Donc, alors que vous trouvez 20 000 francs, 5 000, 10 000 francs, il y a faux. Pourquoi? Pour nous donc, il y a des vrais prophètes, il y a aussi des faux prophètes. Nathan Walelo. Obi le kamoko motuya, ne le koboye prophète boy tout ça. Obi il y a certains prophètes dans l'église. Il y a des prophètes qui sont établis dans la nation. Je ne prétends pas, n'a la prétention de dire na sa seule prophétesse y a nation. Non. Toza ebele. Mais mutuna mutazu parnaye. Au moins la Bible lobi na biso que nous avons la pensée de Christ. Alors, la Bible dit aussi que nous connaissons en partie. C'est-à-dire que il y a un prophète, il y a une partie, il y a vision. Il y a une partie, même si il y a la plus grande partie. Mais il y a besoin. Il y a même 1%, il y a partie, afin que penser à Christ et quand il a biso est à la complète. Alors, nous avons un prophète, il y a solo ou il y a l'okuta, tout ça, bambiko de papa. Lilo bananzambe lobi na biso que il y a 3 sortes, il y a baïnuque. Baoyo babotama bayenuke utana libumwa mama baoyo ba mikomisi bayenuke bango moko pe baoyo ba komi comment ba tout ba nommé bango bayenuke. Donc il y a 3 sortes de serviteurs de Dieu. Oyo choisi mandaté par Dieu ba mususu bango moko
bamisusu na bato parce que effectivement bamisusu lelo komi lokwa ligablo hein pour na bango business ah non mboka eza tellement na passe nzala boeti kana sa te église et tout ça akeko simba bisimba simba no prophétie comme bamba bato alors que aza oyo azoboma aza oyo kopesa bo oyo azopesa bo moité un prophète donne la vie est-ce que Dieu donne la vie nzambe ndakela muto il veut donner la vie un vrai prophète appelle sa vie pe eloko na bakeza tellement simple pour yebana un vrai prophète les vrais prophètes OK Amos elobi na biso boy nzamba lobaka eloko asala keloko te soki na lobeli basali ne ba prophète te na ba version sur ba Bible lobi ses amis les vrais prophètes aiment s'entretenir avec Dieu donc alingaka relation na ya amitié je crois na ebité na vie na okoza msuna un ami comme master vrai master moni oh tu veux partager tout naye masolo ba souci na yo bisengo na yo oniko kabora naye un vrai prophète ayebaka volonté kaka nzambe te mais connaît le cœur de Dieu parce que makambo solo bomba na kande na motema un vrai prophète aime la prière il aime chercher et rester dans la présence de Dieu un vrai prophète il craint Dieu okomona qu'il aime Dieu et il marche dans la sainteté toboyite tolobi lelo te keno okiko koya te d'ailleurs la parole de Dieu nous l'a dit moi nzamba koya kana péché ma pratique kangote je vois mal un vrai prophète ya nzambe okuta yeboye afandela lisumo kanda koyiba ekobo afandela ngatika kate na kozana doute kaspas obi mama prophétesse jolie na kati ya mboka na biso Congo problème to zango lelo ndenge mboka Congo ezali boye obi ke bino pe basala nzambe na binzambe nzambe oyeli biso baza complice na passe na malheur ya ba congolais. Je ne crois pas que d'abord pour na koloba que suis ba prophète comment ba phaseur ba komi lelo ezande ba prophète bo wekindoki bana kite non. Kindoki c'est quoi? Je vais vous dire ce que Dieu m'avait dit. Kindoki biso to mo ara kindoki ko lia batu ko bebisa batu ko boma tout ça. La sorcellerie c'est quoi? Un jour ko la tuninga alors bien appelé signification kindoki. Mais en réalité, on a répondu que mes réponses, on a expliqué que plutôt, qu'est-ce qu'un sorcier fait? Abomaka, Aliaka, Misunia Batu, Ameraka Makila Batu. Et le Seigneur me dira, à ce que tu connais, Nazoba qui c'est les 4 définitions, Oyo, il y a sorcellerie, c'est quoi? Ou sorcier, c'est quoi? Nakolobami Bali. Abinanga, voilà. La sorcellerie est Zali, le moyen par lequel les diables n'a pas d'eptenaï, ba contrôlaka, batuna bango. Ba dirija kabango, ba contrôla kabango. C'est ça la sorcellerie yangwana. La sorcellerie. Et puis deuxième définition, la sorcellerie c'est donc voilà, c'est l'esprit par lequel d'abord le diable a contrôlé kabatu. Donc c'est donner na bonzambe, c'est le Saint-Esprit. Dieu habite quand il n'a pas na modi monanzambe. Mais Satan quand il n'a pas tunaye, et ça esprit à sorcellerie. Esprit à sorcellerie, on a beaucoup magie, rose croix, comment on appelle ça, franc-maçon et consort. On est à ba branche. Mais en réalité, c'est kindoki. Na ba branche nango ko abwana pe dans ba niveau tout ça. Abi deuxième définition yango. La sorcellerie est sa nature ya Satan. Après singa Jean 10:10. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jean 10:10? Dans la sorcellerie, le côté bisanga la sorcellerie ça rani ko boma ko détruit ko bebisa ko kabola. Abi voilà. Il est écrit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est ça la nature du diable. Donc, quand la moutou, na bizali linaye, musani ka ko bebi sa ko boma. Alingi bola mo batute. Tu sais que déjà c'est la sorcellerie. Et ça te ka ko tobi kendoki, abimaka na butu, asala kaboy, asala kabo. Et là, kaliboso yangana. Mais moi, je crois que na zongi na volet deuxième et second volet au lobby que non ba église ba chege ba koma pona ko kabola mabala papa. Mabala nyoso so yikabwana lelo. Ezate kaka keno ba prophétisa ki ba prophète balobaki bo mabale belé soke kabwana c'est parce que batu baso tambola na ba principe nzambe te papa mokili ekelama na nzambe pasala ba principe nango okomona biloko nyoso toza nanga ba caméra ba pareil nyoso na mona ba air conditionné ba split fabricant tanga tinda kango tanto sombaka ezaka na notice un mode d'emploi. Nzambe po akela mutu pa akela mabele apesaka pe notice mode d'emploi la parole de Dieu. OK maman prophétesse pourquoi ko pesa ngai rôle l'église na kati ya société? OK, ça c'est la bonne question.
société en réalité l'église c'est quoi? Église donc ngana nkoye bisoawa et ça ba murte o e kangi batute pour église quand on parle d'église na ba konzamboka na ba sali na nzambe ou même ba na nzambe population église ba ko définir encore que ça bisika batu ba sambelaka et sika batu ba bondelaka chaque fois ba yembaka chaque dimanche bazaka na ba bondelaka concernant l'église Yesu tanga définir ça qui ba église suite OK église en réalité et ça collège je suis na définir le plus simplement possible pour que nous ça comprendre et ça collège ya ba leader église et ça collège ya ba leader o eso sangisa ba vrai leader église mission ya église na mokile nzambe azana likolo il a dit ceci les cieux de Dieu ça c'est Ezana psaume 115 verset 16 les cieux de Dieu la terre il a donné au fils de l'homme likolo eza ya nzambe me mabela pesa ngo mwana mutu maintenant pesa ki mutu na jardin d'Éden gouvernement bi gouverner na kelinyo sabi na dana abi gouverner yango dominer yango garder jardin oyo planter yango cultiver yango c'était ça le gouvernement église eza po elakisa mboka direction oyebi lelo pourquoi makambo tokomi boy pourquoi mboka bebi boy liloba nzambe lobi na proverbe ke na mboko soki prophète azate mboke beba comment mboka na biso ndenge bebi na lobaki na au début ici que prophète aza oyo alobaka de la part de Dieu nzambe ndakela mabele nzambe ndakela nyonso apesa biso mode d'emploi comme esengeli totambola pour que makambo esimba bien parce que akela biso na bolingo na ye alingi mutu azala bien pena molimo na ye ndeko ale moloto ndeko wana kati na molimo akenda mais azaki kobana loyembo ne moko boye nzambe osala ete bomo ya moto ezali sapo ya esengo mais est-ce que le bomo ya moto na mokili mobimba en général na Congo en particulier ezali sapo ya esengo ce que j'avais dit na banai kolobawa na bimana nini libanda te église ezana pona kolakisa batu nzela ya nzambe afin que moto a vivre na esengo aiba na kotambola a ayeba kotambola ndenge nzamba alingi pour que à vivre heureux papa nzamba kelaki un instant nzamba kelaki mutu te pour à vivre dans le mal dans les péchés o ezoboma mutu eza masumu apesi nani nzambe mokongo comme je le dis bien basala 4x4 pour aider biso ekota dit bisika zelo ezali potopoto toleka mais soko zui 4x4 ozui jeep obi 4x4 okene nango na braza na mai ekozinda pourquoi parce que ezaki destiné te pour ekene na mai ezaki destiné pour etambola na mabele lelo l'église c'est vrai donc il faut qu'on ait que nkolo akosala pa lingi kokota kosala ko restaurer mboka na nzela na église je veux me faire comment comprendre parce que souvent na yoka bato na nzamba abi mwana nzambe nda kosala boy tout ça nzambe eza tribalisme te lokola mutu eza te comment une question ya coterie non parce que nzambe veut que eza mwana nzambe pourquoi parce que mwana nzamba ibi ba principe ya nzambe okota na livre ya ba roi Bible etalisi biso boy Israël baboyaki kotosa nzambe nzamba atindi ba prophète na bato cité abiloko botosa te ba nation musu bakoya kokanga bino bako déporter bino et ba déportaki bango na roi ya Syrie tanga déporter bango bi olie mboka etika la vide amemaki bato musu ba peuple musu kuna Bible etalisi biso boy balion babandaki kolia bato wana babandaki kolia bato bamemaki wana alors roi ya Syrie bamemeli esango bato balion bazoliaka bango kuna peuple mema. Pourquoi? Ah bien non, parce que Nzambe Yamboka wana l'Éternel Dieu des armées le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambe Yamboka wana bato wana baibi ko servi yete baibi loi na yete. Yango wana balio bazolia bango. Obi roi ya Syria salani. Atinda ba militaire te. Atinda msute Bible lobe atinda Lévite. Pour que la kisa bango la loi de Dieu afin que balion batika kolia bato wana. Lelo balion tozo mona nini papa. O tozo kana beni kuna. Souffrance nzala sociale ya ba congolais passe l'état combien impuissant. Donc désordre moko tout ça c'est son balion. Donc comme on a quand même sur l'état yebo mutaye ba konzibaye ba bi ba bongisa likambo lokwa batoko oyo etoboki. Pendant que baso saba okanga brèche wana oyo ma ezokota oyoki lidusu muso efongwami le temps ba ke okanga go boy ya misato ya mine balingi ba ke kanga ya mitano boy o ya liboso efongwami lisusu pourquoi parce que fondement ya mboka Congo eza na bonzambe to songela nzambe et église ndeko lakisa libota na Congo pe ba konza Congo la marche à suivre pour le bonheur du Congolais batunyo soyo komona ke Congolais zo vivre na bobangi OK maman
nanga tuna yo mutu na mo tana tuna ki yo opesa ngai pourquoi importance église au lobby oyebi ke lelo oyo bakola sa kuna TV za lingonga mais bande ko bolimisima mukie ba chrétien bakolanda biso ba musulman ba bouddhiste bande ko nyoso bakolanda biso baza besoin mo biloko oyo boni na mboka Congo l'église est commis na définition ya mabe pa pasteur nyos bazala ba voter ba député depuis 2006 ti nene ba dulu mandat ya longa 2000 so 2011 ba kei bango nyonso wana muta voter loi ya malamu alors malamu ba congolais bazaki ba prophète na ba pasteur na ba docteur ba kolanda bazana l'Assemblée nationale ba fane bande ba bo sa manette pour nini bango nyonso politique ya mboka emela bango ba corrompu ba corrupteur de bazana mon pasteur ko dire effectivement akela ndaka lati yango comme pasteur soka kene boy azongi na ya comme na ye oyo soki nani o donc ozomona ke makambo lobi yango sema na église eso na Congo to yango te. Oui, merci papa pour na motuna oyo et loko na koloba yango oyo opposer une question dès le début pe na répondre ki yango que tous ceux qui appellent pasteur qui sont appelés pasteur bazara pasteur de. Parce qu'un pasteur c'est quoi? Un pasteur c'est qui? Pasteur c'est surtout quand on a langage simple ça les gardiens, bergers, les gardiens. Est-ce qu'on dit que même au Konzamboka, asa pasteur, ba Konzamboka, ba pasteur, parce qu'ils prennent soin, il y a bateau, il y a bateau, ba pesi bango population. Et je vais vous dire ceci, que ba sali nanzambe zaka ba pasteur, même ba politique, même ba magistrat, Bible lobi ango na livre ya Romain. Et bengi bango ba ministre de Dieu. Et bengi bango ba sali nanzambe. Parce que la politique, oui, jusqu'à un point, béni soit le Seigneur, parce que Bananzan va comment comprendre, Bazako le baquet, mon Christ a cause la politique. Même on a télépéla qui a à une époque, jusqu'à ce que tout a convaincu. Donc, Kosola Bouenanzambe, à Tuninga yo au boya politique pourquoi? À Tuninga na civisme, définition politique, c'est quoi? Na passion. La gestion de la cité. La cité, bazaba citoyen population. Bon, en quoi yo monaka politique m'a dit? Mais ça qui est révélation, oui, c'est vrai. La politique, c'est quelque chose. Après, c'est un verset biblique. Que la politique gouverner et où t'es pas nzambe, les gouvernements. Mais makambu toza nango nambo kanabiso. Pas si toza nango. Parce que batu bazo gouverner selon les modèles de Dieu. Pour vous dire ceci, papa. Il y a les modèles de Dieu. Pour nous gouverner l'okonyos, même pour nous camber l'église, pour le baba pasteur, il y a un modèle selon Dieu. Même pour nous camber vina yo le gouvernement de soi, il y a un modèle selon Dieu. Même pour nous camber une nation locale à Congo, il y a un modèle selon Dieu. Ko camber école, ko camber même foyer mariage, parce qu'on peut s'immiger faut que sur ma balle les autres kabouanesa pasteur non. Il y a encore la lobby jugement na yekomi. Pour le lobby boy, ba pas sur tozo monoge. Na mokili en général, pe au Congo en particulier. Kosila nango kaka tozongela nzambe parce que lobby eza ba douleur ya enfantement parce que mutu a kemi loin à s'éloigner na plan de Dieu on nzambe le pourquoi kela ki mutu pas kela ki le monde donc ba passion eza pour que mutu zongela nzamba comprendre que sans Dieu tokoki et l'autre côté alors tant mutu azoko ko bâtir selon les modèles de Dieu te ba calamité ba catastrophe ezo salem les modèles de Dieu tant ozo bâtir selon les modèles de Dieu ezana valeur et réussite. Pourquoi le modèle de Dieu, ceux qui t'ont bâti selon le modèle de Dieu, réussite et ça. Chaque modèle, il y a des embêtants qui bâti quelque chose selon le modèle de Dieu, tu réussis parce que dans le modèle de Dieu, modèle en Zamba, ça a valeur intrinsèque. Et valeur intrinsèque, on a benga kango réussite. On a makambozo simbate pas na mboka na biso parce que nous ne bâtissons pas selon le modèle de Dieu. Et ben ba tout na même ba journaliste, mais ba mboka msuba ils a développé bonabi. Congo ils a kwa mboka msusute. Congo eza mboko nzamba poni peza na miso na la preuve elle est là aloba basai na nzambe baloba liboso balobaka Congo ekokoma na pasi basali bakosa ba conférence ndenge na ndenge bako changer bakonza ndenge na ndenge ko simbate jusqu'à ce que ba reconnaître Dieu ba message pesama na ba décennie on y a ba décennie 70 60 70 le lotozo monango ezate que parce que ba congolais ba mayelete. Oui, les Congolais n'ont pas intelligence, les Congolais, ils sont tellement intelligents. Mais pour bâtir une nation, intelligence, c'est quoi karaté. Il faut la sagesse. Nous devons nous abouer. Le bas, sincèrement, eux autres, dans mon thème,
omoni na Nigeria place Daous azalaka boyebi lisolo ya Daous na gouvernement premier ministre akufa atia tembenai crédibilité wana oyo batanzania basanze bazalaki nango na Congo awa ba passer na biso bazanango lelo ba vrai donc wana ozo ba l'autorité spirituelle tout vrai enfant de Dieu a une autorité wana ya koloba mo et puis salim crédibilité siko mais c'est ça crédibilité mutazo crédibilité tanga za vrai non tanga za vrai et puis mutazo a une autorité spirituelle et découlaka na obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Il viendra un moment, papa. Bah, ce que je peux vous dire, c'est ceci. Au moni mikolo namboka na biso, donc mortalité comme à niveau moko ya likolo. Webi kufana, on n'a pas dit tout. Et belé bazo, batuyan so ba okufate mais belé ba eza jugement nzambe. Nzamba lobi ba sakane bazo kate ya jugement nzambe ne bazo kende. Ba souffrance au papa eza jugement ya nzambe. Comme j'étais en train de dire que ezate ke ba congolais ba maïle te yangwa ne sa mo contraint ngata na ka ba intellectuel congolais bazo ba oh elekela kanga batu maïle bo. Mais pourquoi makambo zo ko avancer te? Parce que pona vie à moto poko kamamboka potonga mboka l'intellectualisme est coquité. Boigna ya classe donc ko être scientifique est coquité. Il faut la sagesse. Et celui total dans livre il y a Proverbe chapitre 8, chapitre 3, il parle de la sagesse. Ami ben nzamba lobi sa sagesse yemoko. Écoute ce qu'il dit. C'est par moi que le roi règne. Et c'est par moi que le prince gouverne. Et c'est par moi que les chefs ordonnent ce qui est juste. Nous, batubako se plaindre d'injustice na mboka na biso. Pourquoi? Parce que bazu sagesse c'était Yesu Masi a yemoko. Yangwana moeba ordonner ce qui est juste exact. C'est par lui que le roi règne. Regarde le londenge to chola mina mokili mobimba. Mindele bakoya ba Tokyo bango balingi bake. Biso bakolo bozui tout ça là, tozana bobola, tozo kufana passe. Mais bazo seka biso. Un jour nzamba zo la kisanini. Ndeko moka fandi alati bilambe toboka likolo ya libanga au bord ya nzela azo mandi azo senga mbongo mituka mindele zoleka mindele suka bakomi penena ya osenga bango ngo bazo kamwa batelemi bakamwe baleki kaka bongo moka asali marche arrière na mutuka na reculer ozana nzala ozo senga po ona nzala kabela ngambongo na nzala ozana nzala mundele elekeli mundele atala boy mundele amoni ke mutwana fandeli kabakata diamant boy abimo e bongo libango fandeli wanezani yozo lela nzala ozo kemande bon habite o libanga ya mboka na biso uta bakoko na biso ko libanga mboka na biso vous comprenez ça nkola lobi omoni ça c'est l'esprit congolais ba fandeli bozui mais bazo kende ko kokodon ko lukambongo. C'est pas mauvais même temps que bakonzamboka tout ça bazoka mibeko noto que luka aide à l'extérieur c'est pas mauvais mais ça est aléatoire tout ça na nyoso mindela ngo yango pesa ka bango kanda il faut n'importe quoi batwana baza ba bololé bazana bozu ba okiko kamamboka oyebi papa je vais dire c'est ça na quatre puissances o ekamba mokili puissance liboso comme même à une époque ezaki puissance to ya ba nation ezaki sur le plan militaire sur le plan et comme sur le plan religieux et comment qu'il peut sur le plan politique. Tant que politique n'a venu à makasi pour dominer le monde. Mais maintenant on a vu sur le c'est le pouvoir économique. Le Congo a tout. Tozana a besoin nyonso. Nyonso lelo pour que réellement toko mako leader des nations ndengenzamba lobi. Pour tozana nyonso. Biloko nyonso mokili batu ba nation ba kufela kanzamba pesi bisongo na Congo. Mais pourquoi ils sont simbate? Pourquoi ils sont salemate? Tona besoin nyonso wana. Likambo ça que kolo mabele kolo biloko akangi yango na bakon na fongola biton que boto cité. OK, message d'une fort osana ngako pesa ya suka pour la solution était tokoka kolia kobika et puis ba nimba joyeux place nini siège na to bureau na place nini. Je crois que ngana ça nangalie ma mena kopesa numéro de téléphone même na WhatsApp. Numéro est allé 0999 donc 39 097 200. Robin Sous 0999 097 200. Voilà, maman Julie. Voilà, oui, ceux qui kokutana tout ça comme ça. Et donc, alors message est aboué. Nzamba zo senga biso même la dernière fois il y a un mois je crois. Tant on a compris là, on kola lobi nanga il faut que senga mawanzambe likona Congo. Parce que ce qui est vrai
nzambe alobi tozongela ye to se repentir bakonzi ti likolo mokilo ezalaka nango ya satana te endakela biso te eza ya nzambe abi asa décidé abi Israël a introduisaki nzambe na mokili yesu na nzela yesu comme mobikisi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Malingi que Congo est introduit comme le lion de la tribu de Juda. Alobi akosala mboko ekobonga peto comme na tango nango. Abi balinga te ekobonga. Siko oya kolinga to akotelemela nkola alobi ako éliminer. Donc c'est dans notre avantage que token de repentance à solo. Tozongela nzambe na bako donc de la tête ko qui non na base. Mais prière au serment stade, on a quitté. Prière au serment stade. Bon, Nazara quitté papa. Mais je vais vous dire, c'est bon, c'est que le président a dédié à a dédié à Kimboka, n'est-ce pas? Oui. A dit que Jésus-Christ est roi à Congo. Il y a 2 ans, le 15 juillet, Bissotozo qui message tout ça, la marche prophétique. Encore tout élevé, Jésus-Christ est roi du Congo. Tout ça qui marche prophétique, moko utana, comment on appelle ça? Vélodrome à Kitambo, na Makoloti, na en face à stade Camagnola, stade des Martyrs, tout ça là qui ango ça li kamoko malamu au président Salaki. Mais je veux dire ceci, c'est tellement bon to élever à élever Christ et Jésus. Jésus-Christ est roi du Congo. Mais le roi a sa vision. Le sikou, il faut qu'on applique la vision du roi afin que Simba. Makambozo Simba parce que tu as appliqué programme en Zambété. La vision de Dieu. Parce qu'il y a des rois qui ont appliqué vision. Et Dieu nous a dit que les gens à Babylone, c'est même Snello, à milliard. DGDA par mois, à milliard. Surtout appliquer ce que Dieu nous a dit. Parce qu'il nous a dit, regardez, vous allez faire ça, ça, ça. Oh, DGDA, tu as surtout appliqué au Nzamba lobby. DGDA par mois. Et Robandoko Tsanake Saleta Bamilia. Snell Ndegemoko. Comment on appelle Onatra. Et Kozonga Kole Kandinge Salaka. Ok, merci. Tout le monde, maman. Merci. Et Zalamba Libosote. Émission O Nasi Bande Rwanda. C'est la deuxième partie. Parce que matière, ils ont Aizobi Manan. Tu peux une partie. C'est ça. Pour bakoré balingande boy oza toujours si c'est matoko moi to même la rabine biloko sika ya kitoko oza matière il faut que bik na papier kolanda masolo ya mboka na biso Congo tikete kimi ya nzambe ezala na bino to kote moko malobi